Jo akenda okutana na Koffi Olomide. Na monoko na ye ayebisinga Koffi azo proposer mbongo $100,000. Expliqué. Tozalaki na mopao. To sololi azo proposer nga monta bien ça na boulot nazo linga na salela ye. Ah bon? Boulot ni na bi monta bien 100,000 to ko se retrouver. Na ko bakisa ngo kuto moni pe ma marchandise bakisa mi to teki. Ah, ko pas bien. Na lobi sikoyo, nga nazasi yote na makambo lobi. Dieu m'attend parler. A koti si Koffi Olomide na appel. Mbala liboso na yoka mungongo wa Koffi na vinanga. Ouais, on enregistre qui? Na enregistre qui. D'accord. Nazo kayo, a koti si Koffi. Bengi yo, a pas koti lo Koffi, c'est la première fois au kamungongo wa Koffi, ok? On a confirmé nga que l'art ezali, mbongo ezali. Ah, mbongo ezali nga pe muteme sali nini ekiti. Mbongo ezali. Naza journaliste te, naza muto makambo musique te, j'étais simple muto azoluka sala commerce na ye. C'est tout. Ngai soki na yokaki Rambo azoloba na c'était la première fois na yoka papa wana na yebi mungongo na koyemba mais c'était la première fois. Babando loba. Azondimisa ye. Petit to azo croire te likambo yebsinga kop tozanango. Ah, petit zala poser. Te moi kosiote. C'est tout. Te moi kosiote. Ngape na lobi ah. Donc la rezanango awa na vanda kimia pona kozwa par nanga. Yaya soki ba pesa e combien 100,000 wana bando kumisela nganga na ebite soki ba pesa ete na ebite alobi kuto azolia viande en or na ebite soki viande en or ezalaka kuna na Europe yango bazolia